pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli c'est-à-dire fête na yo soki bomoko ya mboka ezangi osili makila na mai 3W boboko ya mboka boboko ya mboka 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete kaka moko. One love. Nzambe apambola bino parce que bo salingai surprise na monango nante. Ça je vous dis vrai. Na ba chaîne ya Congo. Na monango nante, na futa bambongo na ba chaîne ya télévision chrétienne. Misusu ba melanga bambongo, message boya koleka. Ba misusu babanga. Ba site mosusu to futa ba $300. Po olexa message ya kitoko boy. Alors bo salinga surprise. Mbote mingi bandeko balandi partout dans le monde entier place vous capter site oya munene le www.bomoroyamboka.com balobi mokonzi ara moko mon boss Patrick Momo site pega moko bomoroya mboka lelo lisusu Annette Mujinga eli bino li solo o bino bozelaka oto bengi bongo histoire vraie ma solo ya somo mais nazanga morote so moninga awa na kati espace o ya kitoko po pesa vraiment merci na maman Élisée Loufé pour na cadre o ya bien le grand gérant Isma Kabouidi un grand merci DJ Nabusa Koto et ingénieur Joseph mais nazanga morote lelo naza awa na papa Arnaud Mukenge na mpandi nanga a pe nazana papa Rems vu que c'est la première fois na plateau na biso mais na kopesa ye parole à se présenter. Mbote papa Arnaud. Mbote maman Annette Mujinga. Papa Arnaud bato belé ba bengi nga balobi ba propos yo zo tenir eza makasi. Lembisa ta momuki. Ouais Annette, en tout cas ko lembisa na ko kanga na yebite soki na sa ndenge nini. Eza histoire vraie ka ndenge yo moko lobi. Donc ba propos to tenaka, je crois na suka ya émission to lobaka. To ana problème mutute. Tomé maga solo na réalité donc yango la preuve année au monde a toujours condamné au hasard na faute raison na hasard na raison donc ce total bien attend la loi moi na mkaza raté mokolo azaraté donc soko yemba na prison na biso ya makala wa okuta na bana 8 ans 6 ans bana prison donc ceux qui loi ezaki na mawa mais bana wana baibili kamete bangaki bazala libéré quoi donc donc sans parti pris donc c'est un peu ça. Ok, merci papa Arnaud en tout cas pour la première fois papa Rems a vraiment accepté l'invitation dans la PC. Merci mbote papa Rems. Mbote maman Annette Mujinga. Moi c'est Rems Mouchka, l'artiste comédien de Mastor Brimbo. Déjà je le salue en passant. Donc c'est un peu ça. C'est ma première fois à participer à une émission Nabino. Donc toujours c'est la race Django. Comme ça tout seul. Ok, merci papa Rem. Sans plus tarder, à côté des gens dans ma solo Oyo. Ça fait mal au cœur, hein. Il y a vraiment un maramba boy. Si na bête la bien dans ma solo, ce n'est pas par plaisir. Et ça pour sungayo de comment sur zolandangai. Soko lingo ko ya na mbeba Oyo, oye bandenge nini parce que soko ki li solo Oyo mo oye bandenge nini okokumbelango. Li solo ya lelo ezo sala pasi. To oye bateza ki songi ya batu. Toni, tozo comprendre te. Po na mboka na biso awa, batu balembaka koloba mambo batu te. Et ça, il y a mobile mort bala mwasi na eme a salara banzela a salara commerce ya okina na banzela mai a sombi babilamba o bateka ya batombola ba 100 francs kina banzela mai a teki 3 mois 4 mois tiki mois sina na kini mais soko komi ko bazo benga etina na ba téléphone moi sino awa soko zate azongi fi libre azoza ki ndumba kolinga batu na quartier kokotse mbali tina ndaku na yo ebi mara ba rumeur bon mobile azakuna
abandé vraiment ko considérer en autant on pena na kilo tolo ba ateza ba bilobela lokwa mo sangaza mo sikitoko na pesa ka mbongo na sela kenyo soko na koki ko sala yango na batu bazo jalouser un peu na quartier et kolongo na niveau quartier ko matine na niveau ya famille ya mobali la famille mobali ba komi ko benga e bazo ebisa e belle sœur na biso awa vraiment na absence na yo ça ne va pas mais mobali soka utini ba nzila na yo wana ayaka yena mosi bazana bango bien mona na ma bête mais na niveau ba ndeko na ba ko moyebisa e ba noko ba maman il faut boyara mwasi oyo pour mwasi oyo alekisi kindumba vraiment eleki azosambwisa yo ozesu na respecter po mibali nyonso bayebi mbetu na donc mwasi oka il faut boya e mobali auti voyage azongi kozonga azongi na kati ya ndako na ye na bakanda nyonso bamakambo nyonso ya mabe bayebisa ye mpona mwasi na ndenge azwaka mbongo yake na konyokwamela na banzela mai kokatisa bamai banini mwasi azwaka mbongo wana apesaka bamakambo na ye mosu libanda ebande kotouche vraiment mobali bon mobali mosusu ainvité mwasi na ye na boîte de nuit na butu erba uti voyage a invité mwasi na ye bakena mwasi na ye na boîte baye na ye ka na code secret ka ndenge ezalaka na bandal wana na sol na bloc wana code secret bavandi bameli mobali asombi bachampagne bafete na mwasi na ye mwasi ide ya mabe te bafete basali babini bameli tokomba minuit mobali azwi mwasi na ye mwasi azalaki deja na kwiti atie na mutuka bazongi bakomi na ndaku bino boyebi kaka mwasi na mobali bapasse vraiment na acte sexuel donc basangani nzoto babimi bango mibale mwasi c'est sa maison c'est son mari mwasi alali na ye nu hein eza te neti siko so olali na mobali obanga okango photo non mwasi alali na ye nu alali sans bilamba na mobali na ye mobali atali na nutakala mwasi na atali nulita mwasi na mwasi kitoko une très belle femme atali mwasi na ye mobali azui fer à repasser a brancher on a prise mobali azui bouteille momba whisky a mélange mukie fer échauffé air whisky commis déjà na souka mobali azui fer wana bandeko na nga histoire est vraiment très sensible parce que na ebité mobali azui fer à repasser atie yango na appareil génital à mwasi na ye imaginez-vous azui yango atie yango na bomwasi donc atie yango na vagin ya mwasi na ye atie yango atumbi sexe ya mwasi na ye mwasi na douleur wana nyonso azalaki nango akokai vraiment kosupporte te gangi na butu mwasi akoki te akufi sur place parce que douleur elekaki makasi mobali akimi ebemba mwasi na ye te ntina ntongo basoda baye bakangi mobali bake na ye mobali mwasi akufi bakundi ye histoire esili mobali ake asali 15 ans de prison nzambe abolingo mobali abimi mobali abali fille abalaki balandanaki na bango bavenu la fille ayebaki te elongi elekanaki ti mwasi akufa soki azalaka na voyage aye on ne sait pas mwa mwasi ana ya balani bahomme grenui kaka babato asongisongi kaka bayebisi fille wana yo obala esu mobali oyo mutu abomaka mwasi na yo et la fille a comprendre que mobali nanga asala 15 ans na prison abandaka kobimaka na basi te mobali nanga abandaka kosala esu barapport sexuel te yango wana ekomisi impuissant mais tozolandelaka batraitement et tout mobali nanga akose rétablir mobali aza esu na bacapacité na ye vraiment ya kosatisfaire mwasi te ye na mwasi wana babimaka te aye koapprendre katumba lisusu fille wana tumba esu plan na ye siko boyebisanga fille wana eske continue kaka kovanda na mobali wana bakonjoue na libala na bango malgré ke mobali wana bacapacité na ye nyonso esi ekufa nango eske akondima mpo ndeko mwasi esi ake perte bon ye mpa obanga peut-être akotombe lisu na piège wana yango wana vraiment lelo nayambeli bino bapapa mpo bango nde babomi kandi naloba mobali aokela mwasi mawa te mobali andeko nao te baokela biso mawa te esala vraiment pasi yango wana cordon aswaka ye soko aloba aswaka makasi
na pesi lelo maloba vraiment pas papa remsa ebisa biso na neza nini poni boboma biso biso kande to bota bino biso kande bandeko na biso bandeko na bino basi biso kande bana na bino biso kande basi na ezaka nini yebisanga non papa na ngai. Merci pour la parole. Premièrement, non le baboué. Oui, bien sûr. Tout ça mbali quand le but tout ça rabino ba maman mabe. Corrélateur relaté histoire en surtout nayoki. Moi je dirais ceci de ma part le messie à question a vraiment mtumabé. Pourquoi Azamabé? Vous voyez quelque part on peut condamner la femme, tu peut condamner. Pourquoi? Et le rognon moi c'est ça là. Avant peut-être il y a qu'à réagir, il y a comme si n'a point aussi bien dans autres. Il faut d'abord chercher à solana et à partager. Et quand ça soit ça là qui est bon, c'est dit à l'ikamo yo bando bande ko sala yango tinda ke kasala bongo. Si par exemple ceux qui peut-être yo bando vivre na bien té, ou banda qui ko vivre na ndenge ya lingara ba vivre na été et qui yo za tout le temps en voyage et pourtant ya za moi ça a besoin za na mobile na ye, ça a besoin sentir mobile ne peut même na ye. Et qui yo ça no ba maramo boza kaka yo ndé moni voyage, bien sûr, on doit chercher de l'argent. Là vraiment c'est pour tous les hommes. Mais moi si pas en a part na ye, faut tout payer ça rabat si ba part na ba. Non, loba erreur peut-être que non noko na biso papa na biso alinga ko partager té déjà tango mutu awa ebisio que non moi si na yo sala rabo x pa ebisio boy y ebisio boy baluka ko yeba oyepa yemo ko lo likambo que non madame ba ebisinga boy mais pourquoi eza boy occuper une version na ye pour comparer na ba oyokaki et par après ndenge ce que ko agir ndenge nini karayo. Moi, si pas encore ça y a raison, peut-être ça qui est favorable, peut-être n'a pas comportement na yo, façon na yo de vivre na yo, ça qui peut un peu bien te. Après si pas raison et à pousser par raison ça est vraiment valable. Par là, je ne pense pas que ceux qui m'obal en comme on a pas point wana. Ceux qui m'obal et ça comme on a pas point parce que ayo qui trop libanda, ayo qui na katanda côté. Ayo qui trop libanda et ayo ko réagir na ndenge na ye. Sans pourtant que Luka Koyeba sourcier likambu pourquoi moi ça doit ça la boue si pour tout le banane tout le banane peut non moyen c'est beau chose que mobile on pas ko satisfaire moi ça on peut te nambe tout cas tout le banane yebisanga moi ça mona ke mbala ko kate bon le roi kenda na simana ça rabo et likambu ya koya madame pourquoi non parce que yo ko karabo boue dans ce cas toi qui n'est pas médecin tout ça la OK tozong la papa Rems to qui n'est pas papa Arnaud papa Arnaud yebisa bisona bolinga biso te pona nini tina niveau ya kotumba mwasi en tout cas maman net balinga bino te quoi bon la première des choses geste mobile en sara pas mwasi tant comme déjà na niveau ko bala ye si premier bolingo yangwana olinga balingo ndengeni soki na balo na sombelo soza comme asu ya yo geste déjà basara ya libala oyo pesi c'est ça l'amour. Nazongi na sujet na yo avant que tu na banda na pesi merci na maman Élisée Loufé pour appeler biso cadre qui to code secret na bandal c'est Paris na bloc référence bar et tigala moko code secret auto mona bandi ko na biso nyonso ba vandi awa balanda yo trop à chaque fois que za émission ba tono ba tala ba to bazana sima ba tondi awa lokola ba vena biso ya papi shima grand réalisateur na antenne A tanga yoki keno Annette Mujinga mwana moko bien jaune d'œuf dans une émission à Poussani, Sylvia, Ikala, Moussouamba, Faigen Kabea, Poussani, donc au monde qui émission nous a suivi. Na Kemba on a sujet na biso, oyebi maman na biso en tout cas, bon mon la biso bazobate. Tout le monde la biso bazobate. Basal na ebaraté ce qui ngane mudu na 20 ans to ezalaka. Tant basala fiançailles. Banda camaraderie beaucoup na fiançailles ti beaucoup na libala yo moni ke mobala azoke lukambongo na azoke lukambongo apasi nanyo asomba bilamba azoke teka na mboka mobali to mwasi voilà mbongo apasi ya ndengo wana batie yo à l'aise ozana ndaku ozolia ozomela kaka mbongo nanga pasi ndoke susu ko donc ozuki chasse tchena mukongo en tout cas bandeko na biso basi bozala rapena mawa na biso mbongo eza pasi mbongo eza sengo na kolia mais kolukango eza très difficile ma chère je te dis na niveau ba komi nango ya kotumba sexe
En tout cas, na sepeli nango mais mobile azaki incompétent, il faut qu'il empoisonner de moi masiwana. Par rapport à quoi? Tant que to balani to komi bomoko. Hein? To komi bomoko. Tant déjà yo comme ça nga mabe bominga na perso exemple moko ya ndenga na voyager yo tikali au coucher exemple pour si des autres na ba jeune garçon na biso Kinshasa si des a soutenu ba papa 50 comme ndé na ba jeune pour ba jeune ba lingi vitesse ba maman mikolo ba maman na basi bazwaki ba mibali ba maman na baza ba veuve vous comprenez tant ba ko kita baza ko saccager génération na biso ça déjà pourri mbongo na nga passe na pesi yo comme pesa batu misusu na remercier vous comprenez naye na komo yo karimeur sala ngwata ya kobombana sala ngwata ya kobombana e komiti na niveau na nga bayeba donc so papa na biso sala ki ndengwana tam susu bo condamner poza mwasi mais passion ya zomona passion ya mona pona koluka mbongo yo zo gaspiller bêtement pasi wana mama papa sala ki mabenda zikisa ki fa ki empoisonner. Mais Gordon, na habité sur le landing bien. Na lobby oh nion sur mon bal la bane koyoka. Ezala na ngoka ba rumeur. Preuve ata mon côté o azaki na ma boko ela kisake moi ça bane koko sanga ezala kité. Ma chère. Ba tu nion sur na kishaso yo ba ineka moi siwana. Famille ba loba quartier ba loba ba camarade na bali ba loba ba voisin ba voisine ba ta venir si mais bango tout ba ineki moi siwana. Non. Mai ningana kapamba te soki mai ningani na eloko babwaki na mai tamsu libanga ovani peme na mai babwaki libanga na mai odim pou eningani okomo eloko babwaki te mais mai ningani quand même bato wana nyonso bazalaka contre la femme non mai ningana kapamba te siko papa pe na oyebi eza na ba réputation na biso mususu oye beba na babalabala esaka nango eloko te anet oleka anet olazaka ndumba yo moko miyebi ndengo tambola ndengo ozo mipesa discipline na vie na yo mais soke komi na niveau ya que réputation ne comme kota tina famille oye pena we maman madonga le ma mère que je salue na Belgique abenginga bisinga biyo ba komo bisanga ko comme impuissant yo bazo bisanga ko zana sida obimaka na fiwa na kuna sonyo ezaka na quartier na mama sonyo ezaka na famille na o ya quartier ça différent soki papa komaki na niveau to yebite dimension ni no famille vandele azo regretter mbongo na ya pasi o yo lia ko komela matama wana bato ba sepelana na balabala mbongo na ye o ya bimisa ya libala passion ya monaka na ebite soki papa na zaki célibataire alinga bandoke no lukata na banzela mai ndingo wana je comprends donc je conseillerais na ba maman na biso so to lingani to lingana amour vrai bozo kosa biso trop nga d'après nga na expérience na za na âge na za nango na bolingo donc mobali kanda za juste moi ça kosa akoye biso abi ça ka lo c'est comme $10 aujourd'hui $10 au peso ke kota ngona 7000 o no so na likolo ya ye to ça biso mi balé ozo lingo china nga posa na ngoni o so za 12000 na 8 on a moins été OK na sujet mususu yo exemple exemple na pas sur na tina zo luka ozange logote o journée de la femme liputa o kabele bimi o nini boy o talent nazo pesa tano pesa mu Congo na yako yoka ke okomo bima na Ibrahimi na ko boma yo ko tumba wana pota wana eko biki sopo biki je vais t'empoisonner voilà tozongi sous papa rem si biso nano faute ya mwana mwasi innocent abata kufa kezaki vraiment nini po nyonso bande koloba e bana za mamba lokuta mobali azaki na preuve moko te mwasi elle est pour rien babomi kaka boake ka perte kaka pamba boy. Oui maman, j'espère non tu dis koloba ngwa nga plus moi c'est à la rumeur et à la vraie et à la nini boy plus nazo condamner mobali pourquoi mobali aza muto yo tant baloba déjà mokano bazwa na candidaté c'est ezara pamba te si peut-être raison likamo boy yaki ate zoki si motema non ndenge nini ate saliso pende nini boy on doit toujours chercher une façon ya kosololango et par après ndetoye basondeni to suka on peut pas peut-être c'est ça ya papi wishima lobi il fallait moi na mobali oyo atuna oyebi so muta comme déjà na niveau ya coup et blessure c'est que a supporté combien de fois na conseillé combien de fois
mbala moko komi na agissement. Donc il faut agir. Tam susu. Tant yoka ya balabala ba camarade na conseiller ki chéri tala. Na yoki ya ba masala nga chéri tala. Na ya famille ozo continuer c'est ngani na komula ta jupe yo komula ta pantalon. Madame. Donc il faut agir. S'il te plaît. Supposons mobile ngwa boti mona ne mo boye mona ngwa komi pena jeune garçon ba komi ba pe prendre un moko. Quand on a ça bonga voyage article moi sini na moi sur na te. Ba rumeur quand des abebi c'est que moi na moi sina. Alors tout na moi na te au bon moment. Après tant au bon moment on ça perdre. Moi si ton mobile me ça perdre. Or et quoi ça peut moi si me t'attends moi na ko ina peut-être pour ba tenter abimina moi si ani na. Comprendre? Par là, s'il vous plaît, par là, juste, tolni tolo babou. Net si de ma part n'ingna lo babou. Vraiment, biso bamibali, tout ça rabe compétenté. Mobalo rosa elo rabon aza vraiment compétent. Wana ngande mna lobby. Wana nga. Pourquoi? Dans toute chose, balukaka toujours mutu tabomi mutu, balukaba sur la famille dans l'amiable. Pourquoi? Balukaba yeba pourquoi zagi bon to sala boye loko la famille to kutani to bongisa to ebandeni to sala. Pourquoi pas mobali wana ayaki ko mobali a cause na raison. Mbongo na ya pasi penazo kende ko luka papa na ngai yo mwana mwasi ovanzi okangi makolesika moko ba peso nyonso mais ozobima libanda est-ce que yo supporter yango vraiment? Ebisi yo c'est eza mwasi mtaluka pona mobali te. Mobali ndi mtaluka pona mwasi. C'est tout à fait normal. Ceux qui Inde, à Kendara Inde aller-retour, malgré les hommes sika, alors ça l'on pour moi si naïe, les hommes bandem taluka pour moi si. Alors, nakaya ko que le roi n'attend au yoki, rumeur mon boy soit vraiment beau. Mobalo vraiment mobalo a raison naka. Oroé ba pété que oroé a payé mambalo kuta comme si oroé a solo. Basa ranin. Ba vérifier que lui koye ba basa ranin. Parlant moi si pas cause à raison. Moi si pas cause à raison. Bi mobile azo satisfaire ngate azo zalaté. Oya nga ici peli moto donc na salara boy. Oui. Moi si à Rose a raison, à Rose a peine à faute. Moi si Azala toujours tenté depuis jardin de Dain. Tant Eva Yaka, plutôt serpent Yaka Yarande pas Eve, à Bandara par tenter de moi si après moi si avec Kozona Mobile. Pourquoi? Moi c'est encore à peine absence à Mobile n'a monique, Bablo monsieur zo manqué. Présence à Mobile n'est manqué. Parce que Mobile, Banzela ba mai on a biso tout bien ouais. Présence à Mobile ils ont manqué des fois qu'il n'a mais quand même Mobile nous. On est des Quinois. Ba présence plutôt ba voyage me souci ya ba mai to bien go, na mboka na biso, ça prend vraiment du temps. Na Banzela non to umelara. Supposons moi si à mon mobile n'a yake en attendant été peut-être par exemple tu peux son exemple en attendant satisfaire été il y a s'occuper n'a été n'a pas besoin monsieur ça il y a moi si et que moi si à mon par là batum soupe bazad oh n'a pas simbote nana de place azali ah bien badongolo misu badongolo misu bazara ba la mobile azate mobile ke itika to ko cha moi mutu wana. Si comme moi ça va toujours être mort aura toujours faible. Donc bah mais qui moi ça monique non peut-être mobile n'a pas moi absence abilo monsieur Zozala na oui pour salango na oui s'il vous plaît chef na oui pour salango ceux qui payent pas hier bon ça on peut l'ôter sera tout ninga non ebisa ça par rapport ya likambo et le rezangi mobile a yeba ndenge nyonso na moi sina été encore solo non moi na zangeli cordon Annette en tout cas moi en tant qu'un homme na ko conseiller ndeko nanga akota ba fermissement l'église o eza vraiment fort na conseiller ndeko nanga Rems aza artiste aza baza batabwanya bango bateyaka masse a luka église moko bo eza fort azo vraiment ba fermissement aigu pona nini par rapport à omoni ba biloko azo tenir eza vraiment bien té ezo laksa que aza fermité. Ngana ebi bien que moi si oh nyonso babali ata mobali asali 25 ans de voyage au Kanga Ciseaux, c'est pas ça. Yazo lo ba mobali a satisfait tazo voyager mingi. Et bon ba mission na biso ba tika rabatu. N'a pas exemple à mutu moko. Je donne l'exemple. N'a pas exemple il y a veut nga ngama de la forêt. Depuis bana musique azaka na mama ya biso si déjà ma pata. Vous comprenez? Toyoka teko we babali na est, abali na l'ouest non, pourquoi? Maman on a ça en bon côté. C'est avant la campagne, ça véhicule. Vous comprenez? Avant de faire mobile pour aller vers ça, voyage, à un mois, à 10 mois, à
Faut un angazo conseiller, bango bino mobile azo satisfaire et faut luka libanda. Non 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 non. Attends l'état ba okanga ya kosala 20 ans de prison. Na ba propose tenir. Nazo passe exemple moko nabi. Soki libala ya liboso et que papa ayoki trop, moi c'est akufi. Nde yozoloba banyaka bino te. Na nyonso basalelaka bino wana kaka mabe eza ingratitude. Tokumisa papa wana yo moko na ba propos no bike no achaki mwasi à l'aise, mwasi abande ko déconner. C'est kaza ndoki. Soko moni ndoki osani. Entre parenthèses. Toké na deuxième après prison 15 ans de prison. Oh papa nanga soka za envie. Soka za envie na opese ba encouragement, aluka ba traitement biso mibali atokoti 15 ans de prison, 25 ans de prison. Je crois Koko qu'on a besoin de Nelson Mandela Kotaka, je crois 30 ans de prison. Suka bimaka azalaka normal pour ça azaki sous en vie, akuta na jeune fille sous alingaka bota. Donc wana kuté ça la entretien moteur. Vous comprenez? Toye na deuxième volet ayeko bala. Yesu sous moi moi suis andoki. Pour moi la bala basi wa ndoki. Ozuma oye ovai babali yo lisusu tala yo zo côté ya mobali po azaka mona mobali yo ka bonté ya papa bato yo ka bonté ya papa bato lisusu mbongo pasi mbongo mutoki o bana poto azaka soka keibo ya uti musala ye luketo yesa suta lali donc so papa bata komba terra se soka saka nini mbongo pasi abali yo lisusu achie yo na ndako bato asima mais bato ba yako peso ba rapport wana ozoye bateka bomaka ozoye bateka yiba bango ba bateka muta changeaka yo mobali abali yo bobandaki na fiançailles okoti na ndako okuti combien puissant moi suis alingi mobile femme sage fait quoi bâti sa maison mais moi suis alobi azana kobanga ndeko na biso moi si ababande na bango ko sala mais abomi quand même siko na yé mutu bazo sala ta ko sala nini okokufa te ozo comprendre basi nyonso to bala o eza basi abato. Vous comprenez? Basi nyonso tozana bango. Exemple, non pas exemple, moi na biso toyebi kaza vierge na kota pena makambo wana te. Tam sous posala mo scolaire, mais lelo yo to mona ba ndeko na ngai asepela bala yo fils maza tel maza bambongo na ye asepela bala yo. Vous comprenez? Tango zo bala wana yazo kanza yenda fani na ngwene nzoka tango zaka na internet ozaka na mo fiancé na mo bando ke va na matiti mo bizu na mulili. Abali mo za batuti. Siko pona ye basi bakotio na ndako bakotio déjà na ndako muto aye ayibiso ke bana libala wana joana bomaka bat mais boma yo te po nini il faut qu'il na boma yo avant ozana pa na bino pona pese le hotel on perd de rien tant on a na bimisi déjà na lakisi amour tant yo ye okwa faiblir ngana ba idée nyonso mabe na zana ngo ba fina biso muso akishasa o vala na bien ozo sepela na ye pas to sepela no mais na mini joka na mutema na contribue. Vous comprenez? Na mutema na contribuer. Ata bokaba ni minuit. OK boyoka pa yewa na code secret. Vous comprenez? Donc maman na biso ami balé azasuka na faute par rapport à quoi ayokaki. Papa na ngai. Yo ba maman nyoso bazaka na faute. Mobali wana zaka na raison parce que nyoso bazaka mabe. Nazo sou moi mke papa par en ordre. Abi maman biso mbalaza na faute pourquoi ayokaki. C'est que papa pas en faute pourquoi ayokaki. C'est ça. Papa ayokaki a tout unité. Mais à agir mbalamoko à sa l'action. C'est que non, n'a comme rejoindre, n'a comme juste que luka kozong sayo, n'a papa parce que papa pas na faute faki a luka kotuna. Merci beaucoup. Bande on nga botala ngai hein. Boyo kanga na. Na biboye. Papa non dans bien que moi ça va en faute pourquoi ayokaki. Nga pe non lo ba boye. Moi si ami balaza na faute parce qu'ayokaki. Ayokaki. Papa pe azana faute pourquoi ayokaki a tuna yité. Papa non d'abord moi c'est Faki après Satan à solola que non baluka ba traitement peut-être maramboué simba. Pourquoi papa ayoka ki a solola moi si peut-être et cause en elo mo wanenge e ba non simba te ba ke pour bongisango. Et là on est sur ba bongisango. En tout cas wana papa Rems ça na raison. Ça na raison te maman. Aye bien place na ça quoi la bende na singa. Na bende na singa comme pembe na ngai. Nangina lo baboué. Rems artiste nenga zawana ayenga munanga na sepeli makasi tango to sisa na webisa mama Élisée Loufé après ça telo comme Lili pour à comment comprendre oyebi mobali moi si oyami balé deuxième version azasu a tombé sur na erreur peu faute par rapport à koyoka balobaki basalaki bango ezaka banani balobaki ayibaka balobaki azala sida baloba bango ezaka banani bayeba na kate bazaka lokwa donc soko moni mutazo loba ndeto fandi boy voix mo rezo loba wa to yebita za moi to za mobile c'est que ndoki
Papa balobaki obomaki moi bango balobaki nani. Yelanga bia yelanga ke ingénieur Joseph abomaki. Ya papi Lushima achubaki. Ayibaki asalaki boy. Ozo comprendre? Na ye na idée ya masa na ngai ya ndeko na ngai ya koloba nini. Papa a la faute par rapport à quoi? Tango est comme une famille, quartier, ni déjà ba preuve yango, ba témoin baza. Yo siko na ba wana. Tangi la ngape bangoti. Mais c'est aussi la même. Faigel kabeya atonga kwa lobaki boye. Mais c'est aussi la même. Tango na otanga ndengo wana, eza déjà preuve yango wana. Vous comprenez? Il y a une différence entre place papa za. Pardon Rems. Mais mon père il peut na place à Boma. Il fallait le bas. Alors ils ont encore koyoka non. Kanda quand même to ça déjà perte il y a vu humaine. Kanda ngo atazande. Nangina tuna. Na lingini. Pardon Rems. Moi na biso Gigi akoksi une année l'autre. Gigi Kapaya to peso joyeux anniversaire. Ndenge Kapaya zo nyo kwa musala tongo midi poka pona mwana wana. Ndenge azana musala na awa azonga na ndaku akuti voisin moko boye. Donc azaka na fofo biloka ko lezate na kutie loboko boye. Na madame akoya zu bible tia lipeka o chéri toke église akobamba caméra soke bete na zolo muta kufi siko boloba eza niveau bakanda mutu mutazaka na ba niveau na ya bakanda ozo comprendre eza na mutu mususu amoni likambo boya limbisi j'ai des larmes aux yeux na lelive na désiré tambwe on a zara mutema munene vie ko raisonner mingi musale silaki olia lo baba partager via bandeka ko bomba via katana ki ba veine via ve na ngande to lo baba zara mabele vous comprenez quel que soit problème il faut que partager en gros moi c'est ce que là yo ba lobaki ba salaki ba lobaki to mona ki mon balipé quel que soit problème bazwa ko yebisa avant agir bongo il faut potala vraiment nazo sepela na message en ordre pourquoi alobi ngai nazo rejoindre ye or les compter ye nazo rejoindre comment tant alobi pas mobali balobaki pas moi sipé balobi ke mobali wana za batongo banane c'est que famille pas ça ina kat s'il vous plaît les gens du quartier moi sipé quoi ça va prévia s'il vous plaît moi sipé merci mais c'est en ordre s'il vous plaît moi sipé encore ça là na ba voisin o ba mobali wana balobi bazape ba. Bon, je sais pas. Moi, c'est apprécié. Par exemple, moi, ça va par exemple, moi, ça va voisine, il y a Sylvie Moussouamba. Sylvie Moussouamba, ici, que non, attends, moi, on a bien. Tala. S'il vous plaît. Faïga sous lobby que non, nga ipe na yebiye que na boy. Na minute wana bo senga que non, moi si faga sona mobile. Mais kuna mobile fa sona moi cité. Na on zonga sous message Arnaud Dobi vena monga kufa pour likola marambo belé olé à partager te à katana soba ninya kufi. Pourquoi pas mobile on a partagé qui na moi suana. Aye ba non elo nye ba ne ko le kapa moi suana. Mobile le rôle ya bomba qui asani maman action. Oh, na Bible na habité même Bible et le bara na biso ko boma déjà muto abomi. À celle déjà du soum même na aiza o le na justice ya papi wishima lobi boye to sunga elenge mwana mwasi oyo atikali ye moko boye pe akoki kokufa mobali ana pa ko bomé na butu ndenga bomaki ndeko na mususu mwasi en tout cas Jean Deuf to ça l'émission yo na ndenga ba professionnel uzomona Rems azana ba propos na azo tenir aoya mingi pananga soko pesi etant azo zwata rekenda le Bible le bilisum vous comprenez mais ko dongola mutu ko lula kaka nde mutalati c'est ça lisum vous comprenez ya keka po ba bomi ba sali boy ya kaisala ya nzambe oyebi nini ndeko nanga il faut tozala batu oto lo ba po ko eli muninga na biso ndeko na biso grand frère petit frère pour lié ce que lié biso mutuna mutazakana ndenge ya bajisma na ye vous comprenez eza na mutu mususu siko papa non so na bina zongi so mwandambu soki mwana mwasi batumbaki appareil génital azalaki mwana na otonde ko na ya mwasi réaction no pelinga ke zaka ka boye merci pour la parole na oyebi so eloko moko oyebi na loi ndeko mutu azaka te vous comprenez et ça ka sonia nga na boti mwana nga Liliana Mukenge mwana nga bali baya oyela nga yeke bakutie na ye na ndako libala bakutie na voisin
na toilette mais ba mobile abimaki aya kutie afagan de lit en tout cas nazalaka papa zoba nazala papa ya kilau pona protéger moi na loba non c'est ma fille to tika lobongisa ngwa en famille vous comprendre so total na ba kuti mususu so kaka moi c'est à PC ata donc position ka ya ko kimaka moi mukie libanda chibawe zu ya kufi bachaka ngopo anini pona makambo frère na ngaza kwa puye vous comprenez eza na batu mususu bobala ni na mwasi famille mwasi baye famille mobali baye pa na yo basali yo cérémonie bakosa pe cérémonie yo yebité et ça la marathon ce que mibali mingi bakoma ko éviter basala cérémonie moi ça yebité po ni tam so za ba dongoli misu na sima vous comprenez mama to se protéger to lingana moi si linga mobali ndé mobali zo linga yo to tondisa ba église te lokola ba bouffon vous comprenez to zo penza tant na biso ebele ya kolinga nzambe kolinga liloba nzambe kotambola selo ba norme ya nzambe ndenge lingi pe na ba mibeko na biso alibala mwasi kanga makolo na yo quel que soit mobali aza malade ngala mona ba couple mususu mobali ba opérer asali 6 mois ya repos alinga a se rétablir baké batali eloko ane longaki bien te ba bande l'opération basali 2 ans zalaka na kondima 15 jours arozonga kaka za ya yo. Ok, nazong si malobe pas papa Rems awa. Ouais, n'engana lo baboué. Vraiment, Monsieur Arnaud azoloba naie, azoloba. Toché, moi si oyo. Non, ozoloba vraiment de ma part non loba, ozoloba bien te pourquoi. Tozoa, moi suis ami balé, oh bautiko linga pas mon bala en cas où taillé prison. Sora zakin deko ya Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud a eu pena que non vie à mon mbal de wana, c'est ninga zawana. Tout ça sincère encore que tika leki na ye bien de konaye na mobali wana et là on m'aurait éprouvé biso s'il vous plaît et là on m'a qui m'a ezali et là on m'aurait éprouvé biso que moi mobali wana ndenga za wana a changé et là on m'a éprouvé biso te le contraire kutu a combien puissant et puis azasu na bazou à ma case tant am ta bazou à bongo c'est la même chose ton bando que ici na moi cette bosso que moi ça la boue et ça ils jouent bando travailler puis na kanda na mamsusu aye ko agir mabe. Qu'est-ce qui manque non à agir sous ma benne à moi ça m'ibale. On a c'est aussi c'est comment mon bimba. Batunyo so ba kende likolo na ye. Yango langa na yebisa ndeko nanga boye. Omoni ya une différence dans l'histoire tobeta za 1 à 2. Ya liboso atambola ki mabe. Ya mibale mobali asali mabete ye pas sali mabete. Mais moi si abandi mabe na balobaki basalaki balobaki et komiko bangisa ye. Tu vois. Na ko bangisa ye wana mobali azana ye problème te po mobali azui nungu ya mwasi te akosali mabe pourquoi ngande la tour ali bosso ezaki absence nde ebomi 6 mois mwasi wana sko ya tour ami balé za impuissance c'est que moi c'est bon kalinga ça se traite ma chère ça se traite ngana zo bela na polimine nyoso moi ça okimanga pona polimine non mais la bakisi bako changer bako bongiso mona pe pas muta se rétablir na mona hôpital moko pour ne pas citer les noms balongba kuna na tina na publicité na bangote bato traiter bato baza na ba malformation bato bazokaka batonga minoko na bango sala baboué au mona pena ba chef photo azaki munoko ndambu boye ba pasoli ba bandeli azongi normal siko na moi so kimaka ngata na komaka munoko boye na komi normal au pesa ngambote na nzela mais soyons sérieux ngana finga raté na ko bamboka ate donc ate loko to ko samba ozomona donc yango na ozong sandeko na ngana ko lobanini na bible lobanini to lingana amour vrai to balani na net anet okyo sala accident obukani makolo na ko kima po bukani c'est ça un vrai amour nde omona mobali azaka toujours na mwasi na ye azaka toujours na mwasi na ye mwasi azaka toujours à côté na mobali na ye ozo comprendre il y a que to balani pour les meilleurs pour les purs to vandi ici des familles na ye na sali accident mo na katani loboko okomona ou bien papa sali AVC akomi na ndako kabwe mama matisi muziki mama komo luka fond akomo teka na gambela ko teka na gambela ba 6 à 15 heures soto sisi tozaki na réunion pour faire na biso réunion wana azala mo katula malili na yemo ko permanent ide nini wana bandeko nanga basi ide nini et ya risque na bala te pamba chance ici na bala ki déjà. Oui, papa Rems, moi likambo lobana oh papa on a d'autres loba. Likambo lobezali parce que omoni naza mobali so nazo loba boye
quelque part faut tous rappeler na mawa ya bandeko na biso basi to vivre te le rôle ba dictateur mo boye mobali pardon déjà surtout dans la Bible lobby kozong sa mabe na mabete. Pourquoi pas le Messie en question encore peu oya soli na mobali na moi si na ye plutôt que non pourquoi au sala ki boye za boye ba bisinga boye za vrai ou soit dieu moi lande la moni que za vrai à se séparer na ndenge ya calme na tiki na nga na mboyi na continuer peut-être et oya au sala que na sa mabe na bisa lo moko so yo lelo bomoni nga ndeko ye bango place nyoso to kuta na bi ko bomila nga ndeko mabe yango pourquoi ndeko na ngai a trichara yo ezari pe na ba preuve te po yo kaka nga pe so na kuta na yo c'est que na bomaka oka au moins ko place chaîne eken et okende bongo ah so ke lukaki ya ko solo la peut-être na nini na mwasi yango faut tenir zo même pas mwasi que non ah te yo sangi mabe ndeko na biso na azana faute malgré tout ba benga nyo na faute par là on se sauver sous quelque part na mabe mususu oh peut-être au corps salaté on se sauver non c'est un peu ça donc mutu ya mabe mutu aza mabe so ke ambi non Jésus Christ était à changer raté c'est ça bon mama omoni makambo to solo la nazo bandela kaka tant makambo to loba photo to yeba makambo to loba na yebisi ndeko na rems que to zonga na makambo to bandaki na ngoli boso nga baki histoire oyo ba obetela biso ngo tant to solo lango le quoi histoire vraie vous comprenez donc to solo le quoi histoire vraie histoire réalité à likambo rems a opé sa conseil nandeko o asalaki boye abomi asali boye asali mabe ngape na okutana ngape na osala boye en tout cas moi je regrette beaucoup ndeko nanga ya mwasi tamusu makambo to loba o lingo salango ou bien oso sali ozo lingo monter mobali ku mobali aze nemi na ote mobali ya bien eza oya bimisi mbongo na ye aye abali yo donc eza déjà parmi ba preuve d'amour ata ko malade zala na ye to tala ngona ba film to tala ngona ba théâtre to tanga na ba histoire ya makambo ndenge zalaki mobali akomi impuissant est-ce que on ko bomandeko moi c'est ba kansele pe likanisi po ye asakana te na makanisa ko kansele pe moi likanisi bo abomi akobom est-ce que vraiment nganzambe na ngai oyo liboso akufaki na ba preuve oyo batu babande ko mona ye bazoyelanga ba maloba ba preuve. Quand je dis preuve, je te cite que non, c'est Gilles Maba qui a fait ça, c'est Sylvie Moussouamba Ikala qui a fait ça, oyo boy mutasali boy. Donc ba preuve bango wana. Ya kiata to termine l'état, batu wana baroya pour témoigner. Tout ça que ndeko na biso mwana mwasi akufaki, asalaki balobaki basalaki. Vous comprenez maman. Donc ndeko nanga mwasi soki likamuna ne komeli yote okanisa mabete Bible yango moko eloba soko okanisela mutu mabe eza lisumu grave okanisela ngo mabe likambo nga naza nango te donc eza lisumu grave bo se renseigner na ba église bo sambelaka donc muta batu alakisi sous volonté abali o quelque chose va passer na ye o Bible eloba oyambi c'est comme une nouvelle créature donc libala to balani eza libala mo ya sika déjà le quoi non na bala te na bali non na bala yo te tant to balani donc ndeto zo former ce ko foyer. Vous comprenez? Na ndeko nanga mwasi a kanisela mutu eloko oyo yazo kanisa te. Natangela bino pour ne pas citer le nom na mona ba polémique comme kota. J'ai nazana témoignage à ba pasteur mususu azalaki grand criminel na Barumbwa. Grand criminel mais lelo awa aza parmi ba meilleur pasteur. Natangelo kombono. Siko tant pas aboma batu na kishaso. J'ai des preuves ya père ale kinanga bando tambola na ye apôtre Jean apôtre père ale kinanga bando tambola aboma batu na kishaso mais tangu abala ka mama mwasi mama bana liboso mais oyo azane na kati eza mwasi azakani tangu azana mokilitin siko mama ya biso ndako akansele mabe ke na yo kaka bomaka batu ya zalaka soki likambo eza basera ba jango aoya na mbeli achubio aoya na nini bwasali aoya na nini non to kansela batu mabe ko kansa mabe eza mabe makasi. Non mais okay. Non, madame pardon. A levé le mot bien, habille bien pasteur, les lois commis. Comment? Non, non, profitez la montée. Soit là papa. Yo lobi na levé le mot bien. S'il vous plaît, osez toujours ko yana kananga. Pourquoi? Non to loba muto yo azamuta mabe sura yambi Jésus Christ c'est qu'a changé té. Bande ko nanga bozo talanga mamna ça nous mamba solo. Mais ça non da lobi bien que non.
pasteur azara criminel. Mais les autres ni pasteur. Abibé bien parmi le meilleur pasteur. Pourquoi parmi les meilleurs pasteurs Aoutina Mabé a changé a bota bien sika na chemin à Jésus-Christ. A mis Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Qu'est-ce que les prisons qui n'ont pas bon motema? Abongo motema na prison yango alukaka bala lisusu. Potango abimi na prison, vous comprenez? Akotambo la peine na mabe, atali na bakolo balobaka liboka ya pilipili si la soloté to meka un peu ko évoluer na histoire yo, hein. Na lo boy vraiment. Un vrai homme azam mutoyo Alexaka asa donc agissar na balolengo yote. Pourquoi? Mobala solo muto a solo là. Et non, que ça la action moro boé et action moro, je sais pas mortelle, ce n'est pas bien. Waneza susu ko si kabatumsu na passe. Vraiment, moi je connais un monsieur Silva Mabanga, non moi sinaye Miss Grace en Allemagne. Vraiment Miss Rosa là a siliki na ndenge soki ndenge ni na tomboki. A sali sopene mais là Silva Roya jamais on y a collé Silva, on y a tout n'ayez papa. Pourquoi au Sagiboy? Na yoki boy, Nathalie boy, na moni boy. Même mana Silva, sera yoki que Gracia, bien nini boy boy, bien miss Sali boy boy. On y a tel rôle avec miss bad lobby, ayo bet ali kofi non. On y a non ayoka. Pourquoi tu as fait ça? Au Sali boy pourquoi ayoka penon pourquoi moi ça sali bon? Hein? Moi ça me bien, na mobala bien, baye barabango, toujours na façon na bango ya ko encaisser le kambu et na ya ko agir. Ce qui ajustement de Jésus ma je sais pas aux adultes on en a batutin que nous vendons banyama comme ça pour marabanyama. Ok, voilà, tout comme vraiment pour chuter hein. Tout comme vraiment comme Anasuka, merci Nabino pour la qui mingi Orlando biso quand naïb Sarabino, ou azan li solo peso tungisa, ils ont salé vraiment pas si à hésiter à contacter biso vraiment na ba numéro ils affiché na ba écran Nabino soit à contacter numéro oyo plus 243 81 522 75 74. Na bande lisusu plus 243 81 522 75 74. Papa notre comme vraiment pour chuter. To sungelenge mona mwasi oyo azana katanda kuana azobanga ye peut-être à cause ya liwa soki ezaya mbeli ya maya moto toka na faire net ndekona mwasi. Donc ndeto solo là en tout cas merci na tambo pesingai mais merci na ndekona nga rien c'est à comprendre réalité à likambu. Donc en tout cas merci na ndekona nga rien c'est ndenga comment rejoindre nga zo comprendre que réalité eza ndotote. Pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli c'est-à-dire fête na yo soki bomoko ya mboka ezangi osili makila na mai 3W boboko ya mboka 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Sit mi balete karamoko. One love. Nzambe apambola bino parce que bosali ngai surprise na monango nante. Ça je vous dis vrai. Na ba chaîne ya Congo na monango nante na futa bambongo na ba chaîne ya télévision chrétienne. Misusu ba melanga bambongo message boya koleka. Ba misu babanga. Ba site mosusu to futa ba $300 pour Olex a message ya kitoko boy. Alors bosali ngai surprise.